eloko ememi leki ya Ariashu bisika oyo ezali sentima, ezali lokuta pe ezali mutu makasi. Leki ya Ariashu Arline Luyeye oyo atiki biso, oyo atikaki biso na mboka Turki. Eloko ememi ye na bisika wana oyo natangi ezangi na kati te. Bien sûr makambo bato na yebi ndenge ezate na mona pe bango te, me na oyo natali na ba video pe na analyse na moni ezali biloko oyo natangi. Ezali sentima mutu makasi na lokuta. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake Ariashu abala mobali. Ariashu ezala abali na famille présidentielle, ezala abali na famille ya bato pusu, me eloko ya balaki abalaki mobali, abali bomengo te. Bien sûr o ezali ya mobali na ye ezali ya ye, me elakisi te ke akosalaka nyonso oyo caprice ya bandeko na ye balingi. Ata obotama papa moko mama moko na ye aza na tina te asala caprice oyo bino bolingi. Pamba te libala oyo ye azali ezateke asalaka na kompani moko oyo ya société ya famille aza na salaire ya mois. Alors ayebi ndenge akogere oyo possibilité ye akozwa na sima ya mobali na ye to bisika bisengeli oyo ye azwilaka. Alors Ariashu ayebi ndenge akoki kosunga famille na ye pe atongaka oyo ya ye futur pona ye moko na bana na ye. Soki likambo eye. Alors yango wana bandeko bomitungisaka mingi te, boloba loba teke Ariashu abala na famille présidentielle ndenge nini akotika ndeko ne na Turki. Bien sûr oyo elekaki na matanga ya Ariashu maloba balobaki wana pe ezalaki fausse information. Bien sûr balobaki oyo bango bayebi, me yango na lobi lokuta ejoua rôle na kati ya relation ya Ariashu na leki na ye Arline Luyeye. Alors Ariashu na ba camarade ya Ariashu to na famille na bango na Congo bazalaki ko vivre kaka maloba oyo ndeko na bango na Turki azalaki koloba. Et puis bazalaki ko croire parce que bavanda na ye pe bayebi pe bamonaki tina akokosa te. Bayebaki soka kosi eza buzoba pona ye moko parce que aza deja na bana mususu pe atiki bana na Congo. Alors yango wana oyo elekaki na direct ya Karine Mokonzi na matanga ya Ariashu maloba tu elobamaki wana bobimisa yango na matoi na bino parce que ezali fausse information. Na kati ya bango eloko ejuwaki rôle ezakaka lokuta. Mais soki totali modèle tolandeli ba émission ndeko na biso Arline soki akomaki na Turki même akendaki po sala biloko asalaka commerce, en tout cas c'est achanzaki idée. Azalaki penza na idée juste aya ba côté oyo. Alors soki ndeko na Ariashu aedaki yete seke bazali na likambo moko oyo lokuta wana kaka ya Arline Mudesali likambo. Soki pe aedaki yete ou bien aboyaki a voyager aya kotoyo ezali kaka baza na likambo moko oyo esalamaki tangu
Arline azananu na Congo. Donc oyo na lobi eza susu na parti mususu ya mutu makasi. Lokola ye aza mwana muke na bango elakisi fwa yokaka makambu bango bakoloba pote basunga ye. Sino te soki ayoki te bakosunga ye te. Ou bien bakosunga ye aka ya urgence mais sans koyebisa ye. Alors place wana je crois naza sûr à 100% te mais naza sûr au moins 70% Arline a pratika mutu makasi to Arline alobaki na koka ko s'en sortir nga moko na zape na mobali o na zwi sikoyo akokoka ngape mobali nanga ata aza famille présidentielle te mais ekosimba. Alors aya na kati ya Turki soki ayaki na propre moyen na ye ndenge moko kaka soki pe batindaki ye na mobali selon bato mosusu ndenge moko kaka mais tangu akomi na Turki tangu akutani na ba circonstances mosusu tangu avandi asentir ke eza différent que ba voyage à salaka a comprendre dango penza bien mbala moko changement mususu eye lokola pe aza mwasi se abota donc aza pe na posa ya ba sentiment pe na vie sociale eza kuna yango wana likambu ya sentiment ekoti lisusu na kati alors aza na makambu oyo ememiye bisika wana ndenge na lobi ezali sentiment ezali lokuta pe ezali mutu makasi ezali teke po abala na famille présidentielle. Alors d'avance yendenga zawana aza leki ya Ariashu. Alors koloba kaka ke obala na famille ya bakonzi ezala mukonzi yango aza soki ndenge nini eza deja risque eza bonheur te me kokozala malheur. Donc ndenge Ariashu na mbuta lema na Mike Image mobali na ye ndenge bavandaka na Belgique en tout cas eloko ya liboso bakontaka eza sécurité na bango parce que kozala leki ya mama di mama to muta famille présidentielle donc elingi koloba eza kaka bonheur te mais eza risque po kontaka na sécurité na yo. Alors soki yo sikoyo oza ndeko ya Ariashu to oza susu ndeko ya Mike Image en tout cas inutile bisiko bandozala o presume donc o se vantaka ke oza ya famille wana to o milakisaka ke oza ya famille wana soki oza na sécurité te. Sécurité esengaka aleki ya Ariashu ndenge azalaki kuna ifala zala na ndako ya yemoko akokaka kofuta yemoko alambaka yemoko abimaka azana ba relation ekenge mais ye avandaki na n'importe qui parce que pe azana ye n'importe qui neti mutu nyonso mais komema titre oyo Ariashu amema ezali mabe surtout mama di mama mobali na ye en tout cas bato ebele balobelaka ye bien te. Alors bisika Ariashu leki ya Ariashu bato tu akozala na bango na quartier wana na immeuble ou bien ndaku moko bakolatisa ye image ya Ariashu abala mutu oyo famille na bango mwasi wana abala mobali oyo biso tolingaka te. Donc oyo nazoloba mututu aza koye bango meme bato baza kotémoigner na kati ya lelo ya mokola lelo ndenge ndeko na biso akufi bayebaki ye bazalaki na immeuble moko to quartier moko kuna na Turki elakisi bango pe bayebi makambo nazoloba bayebi tango baza komona ye soki na kati ya mitema na bango bazalaki kokanisa nini yango wana na lobi a pratiquer mutu makasi sa koyebaki kombo ya pamba kozala leki ya Ariashu en tout cas eza eloko malamu te kokozala malamu mais en tout cas esengeli oyebaka ke eza na bonheur moke malheur ekokozala ebele sokozangi sécurité ndenge Ariashu aza na bolingo wana ayebi yango bien ndenge Mike Image aza wana ayebi yango bien
tangu baza ko considérer leki ya mama di mama ayebi likambo nini ekoki kozela ye, voire même na kanisa même Mike image propre mwasi na ye Ariashu tangu mususu kutu abanga ye mikolo mususu ou bien satika kobanga ye, mais tangu mususu ne bandeli azalaki kobanga même mwasi abali pamba te ayebi ke kombo ya yaya na ye to ya ndeko na ye na ya semeki na ye en tout cas ekomemela ye bonheur te. Ndenge moko Ariashu lokola azali mwasi ya famille wana na kanisa soki batangi kombo Ariashu batangaka kombo teke azali mwana ya papa Luyeye to ya mama nani, alors bapetaka mbala moko Ariashu semeki ya boye. Ariashu yo banda okoma kolia ba tomate ya kingakati, Ariashu yokutu mbongo eloko pamba, Ariashu yokutu ba cortège na bambila elakisi Ariashu azali vraiment na balamu na bonheur mingi te. Le seul bonheur Ariashu akokoza nango kaka mobali na ye na bana na ye pe bandeko na ye, yango na kanisa ndeko na ye oyo akufi na Chiriki place wana ayebaki yango te, ye asaleli kaka ba sentiment na ye, asaleli kaka mutu makasi pe akomi ko pratiquer lokuta yango wana lelo soke komi boye ezali ndenge Ariashu azakoloba. Arline Luyeye sakufi akolamuka susu te sakei na ye intil toloba makambo bele bele. En tout cas Ariashu liloba wana olobaki ezali liloba moko ya basage yango ebongi ngana sokisa awa parce que Arline Luyeye sakei atiki biso oyo nyoso tokoloba pamba ekola musaite. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.